mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyangai to kutani ndenge to mesana kokota na biso na bino ndenge na lobaka na bino likambo eza ya contrat to signa to loba bien sûr que moto a trahir moninga te yango chaque fois to kutanaka to pesaka bino ba merci et belé pour la confiance oyo bo pesaka biso pamba te c'est grâce à cette confiance là que nous avons le courage ya ko pesaka bino ba information oyo to ko pesa bino tolamuki boni ndenge nini na Congo Kinshasa capitale ya mboka nanga insécurité na quartier Kingu tozana commune na Selembao bato bakolala te tongo midi poko eza milelo eza na ba homme en uniforme bazali kotambola soit bazami satu soit bazami ne kokene na quartier ya bandeko oyo bazane le côté pour les dépouiller davantage qui assure la sécurité de ce peuple. Deuxième sous bandeko na ngai tozakuna na Nord Kivu et pas wapi et sécurité ezali komona na lisusu et mati makasi ezana bandeko bazali lokola ba déplacer o bazo uta Masisi o lelo na kati na bango batu misusu ba kotambola kana manduki pona ko semetere côté ya Ramba a Museno na territoire ya Kale na Kale kuna na Katasomwa makambu ezali malamu te parce que bandeko bakolala te ba oyo bazo uta lokola ba déplacer bazo uta Masisi boni ba déplacer ba kotambola na manduki lelo na Katasomwa batu balali te na Ramba batu balali te bref na territoire ya Kale insécurité matimwa makasi pendant qu'à l'est du pays débat wana eko salema ekomi mutu na mutu ekomi lokola mutu na borna ye na lobaka na bino likambo ya ba ADF nal eza guerre civile ebimaka na Uganda depuis 1986 ti lelo ba congolais baza ba victime. Est-ce que ADF nal bazali coexister réellement ou bien eza mouvement moko ya business ya kobomisa ba congolais? Ce sont là les questions. Pour nous rappeler à Kabino que nous sommes en 2009. Nous avons fait une conférence de presse à Monisco. Nous avons dit que ADF nalu tikala 1400. Mais 1400 ADF nalu wana ti lelo basila kate. Ogoyo ke ba capturer 20. Babomi boui. Ainsi de suite. Mais ni capture wana ni koboma. Et là comment côté zali ko diminuer puissance ya batouane. Quel est le secret des ADF nan? Les leçons qui est au kuta batuna bat. Balobi ba nyatura eza mouvement moko boye ya ba Hutu. Nde bazakuna. Ba M23 na ba o nyonso ba bima kota ba Masisi o kuta keza mouvement ya ba Tutsi. Et que ba mai nde ba congolais o ba lukaka ko se protéger l'autoprotection bango moko. Où est parti l'État? Toki débat ezali kozonga sur l'interpellation à ministre de la Défense. Mais ba onyo so ba koloba ezaka que tokoti ko étaler faiblesse ya armée na bisote. Tokoti ko étaler. Mais dès lors que vous passez dans les médias, vous déclarez tout haut que bolingi ko étaler faiblesse ya armée na binote, vous n'avez pas étalé. Et notre souhait ou notre souci, batu bako s'ingérer te na makambu ya armée, to ya la police, ceux qui batu bazali ko bénéficier de leur sécurité. Wana mutu moko akovanda lobike, même dans le pays des grandes démocraties, il y a toujours l'insécurité. To kopia kaka o to moni ke to faillir wana to copier. O to moni ke ezaya madame Tolobi nous sommes souverains. Système na biso yangwa. Des fois ça nous rend malade quand nous essayons de bien réfléchir.
sur ce que doit être réellement la politique. Et ça compliqué. Tolamuki na mboka ba grève bande konanga. Ba minganga. Ba ko renforcer grève ko banda lundi oyo. Grève kozala ya makasi. Il faut que sambela nzambe ke obela te. Parce que ceux qui obéli au comme na hôpital munganga za te. Donc il y a eu occasion à okende ko précéder biso yango wana. Mais entre-temps, déjà lobby ba professeur ya Unikin ba koti grève. Pas question à kotangisa. Ba na pas question à kotanga. Alors que nalobaki na bino que pour na détruire une nation, il faut qu'on venda pour na détruire l'éducation na bango. Les lotos ndenge wana des fois na ba université otozali komona tozo salaka tozo komona ka ba makambu moko boy ba professeur ba vandi mutu na mutu azana tribune ye bisika uta soki avandi azo sala effort que ata soki bana oyo ba uta côté na ye bazama yele te ba distinguer et ko sala fierté na ye. Mais ce qui a fait distinguer mutu parce qu'il y a dans la tribune et kazama yelete. Lobby assistant. C'est tout que ceux qui ont la tendance proche ya. Lobby kuna chef de travaux. Lobby kuna professeur. Qu'est-ce qu'il va apporter dans l'auditoire? À côté de Sabanani. Kakaba insanité. Parce que Azan est le côté. Il a distingué par césarienne. Il a distingué grâce et appartenance tribale. Naye. Grève Zamakas. Kuna na Unikin. Batubako Tangate. Tozali Komituna. Ba professeur. Bazali na gouvernement oyo. Et puis. Vietibas alobaki ye mukitani ya Etienne Tshisekedi bazawana na bakapika e na bananyo bazakuna ebele lelo tokomi tuna tokokuta makila Tshisekedi eza place nini na gestion oyo ba grève bipai na bipai soki oki ba médecin balobi bo respecter ata eloko moko te boloba oyoki ba professeur balobi bo respecter ata eloko moko te boloba. Donc toko tambola na mboka moko où les gens ne respectent rien. Mais ceux qui ont lobby makas kamata pale weka ndani. J'ai toujours aimé liloba ya Montesquieu na makomina ye esprit de loi. Dans l'esprit de loi, il y a Liboso, Montesquieu a lobby que ba coutume, oh ba fumu ba salela, eza ba loi. Mboka ya malamu, ata soki eza royaume, soki mutu wana ko kambazana moralité, peuple a ko se retrouver. Abakisi une chose. À lobby loi, il ne faut pas être à la locola toile d'araignée. Oyo ezali kosuka kapona kokanga banzinzi na ba pese. Ba insecte amike mike. Mais ce qui ndekaye aleki na ye. Peu importe yang. J'aimerais que nous puissions y réfléchir. Nous puissions regarder en face notre appareil judiciaire. Nous puissions regarder en face la justice. On a toujours une chose, que la justice élève une nation. Vouloir faire taire une bouche, une autre bouche naîtra toujours. Koluka kokanga munoko ya mutu moko, boye
que monoko mosusu ekobotama toujours. On a connu Bakimpanvita, Bakimbangu, Balumumba, Batisekedi, et chaque fois que Moutoumoko accueille, il se fait toujours remplacer automatiquement. La loi ne doit pas être comme une toile d'araignée qui se limite à arrêter les insectes et laisse passer les oiseaux. Ezaka bandekete na banyama. Toi d'araignée tele misakangote. Kozala na justice ezokanga bandakala bami selekete batoyo baza na suba smart batoyo baza na ba parapluie te na ba puite. Yango nazala kikolo babandeko. Toko zela tokende na élection nazo kanzembo wane komi makasi. Les Congolais, il est difficile que vous puissiez vous réveiller de votre distraction. Zaka babwa ke loko boy, vous bandi débat, élection, 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 oh machine à voter, machine à voter, machine à tricher, machine. Ezaka Nengoa. C'est ça le débat que nous avons aujourd'hui. Mais je me pose la question. Dans le contexte Oyo, où il n'y a qu'un groupe d'individus qui est autorisé à causer la manifestation. Bamisusu bazana droité. Ce qui ont dit permission. Permission parce que la Constitution parle de l'information. On informe balobité, ko protéger yote. On n'autorise pas. Les lotango bamisusu bakosala ka implantation ya ba parti na bango na ba meeting. Bamisusu bazana droité. Et nous allons na élection à condition prêt à porter. Prêt à porter. Les lots totali awa makambu ya gouverneur ya Maniema. Baké na élection. Comme quelqu'un de la majorité n'a pas gagné. Baké, il fallait agir en amont. C'est ma conception. C'est ma conception. Tango va déposer ma candidature, na cour d'appel bakena kosala nini. C'est pour vérifier mon toanga déposer est-ce qu'ils ont mérité. Parce que la liste senior que n'a pas déposé ba benga kango liste provisoire des candidats. Ba yekuna justice etali. Oyo batali ba critères. Batali selon la loi. Balobi oui, oyo azo mérité. Batali mususu balobi te oyo te parce que en amont déjà va invalider Balongolier. Mais ce qui nous étonne, c'est comme toi l'équipe déjà dans le service à l'immigration à la frontière, a commis na katikati avion pendant que bazali kolo, toi te tango bazo kita, babani kota la balobi mo, yosko mataki na avion ndengeni. Soit il y a eu tricherie en amont. Lobby va annuler le scrutin, va invalider le gouverneur. Tunda Kassongo. Oya Maniema. Balobi la CENI doit refaire, doit réorganiser les élections. Si la cour d'appel et qu'on vérifie que ça la Moussala Namon, on ne dépenserait pas doublement. Organisation et élection à gouverneur, dis-moi échanger 5 millions de dollars. 1 million. Bandé. 1 million de dollars. Mongo balobi mongo ezate. On va y revenir combien de fois? Et nous allons comme ça. Toki Mwana mboka koko nyanja lobi na lobaki ngo na Maniema to sepeli. Bo sepeli parce que la justice a été rendue. To bo sepeli parce que cette fois-ci bino boko récupérer bongawan. Mbote na bande konanga ya Dallas. Kuna na état ya Texas aux États-Unis. Je dois dire merci. Na bande kotu ya États-Unis ba bayambaki Christelle Wanga. Elle est revenue, elle est rentrée à Kinshasa depuis hier. GI, merci beaucoup.
bino nyonso na ba Papi Benzoi, je dois vous dire sincèrement merci. Ndekonanga Dominique Diomi, mon représentant, qu'on a à Dallas. Merci à toi Nina, na Washington DC. Merci na Bandeko ya Illinois. Je dois vous dire encore merci. Merci na Bandeko tout au en Europe mobile. Et ceux qui prient pour nous, et ceux qui nous assistent, et ceux qui nous soutiennent, et ceux qui nous conseillent. C'est grâce à vous que nous sommes debout et que nous continuons à servir cette république qui apparemment semble être abandonnée parce que les Congolais bazali kobosana pe kokota na distraction. Voilà bande konanga na contexte misusu makambo ndenge ezali. Et c'est dans ce contexte-là que Toko Beta Masolo ya élection. D'un côté, il y a ceux qui sont pour la machine à voter. De l'autre côté, Nanga Lobby, on va aller aux élections avec la machine à voter. Olinga te, la machine à voter sera là. Mais admettons, mais quand il n'y a pas la liberté pour les uns, la liberté de manifester. Qu'est-ce qui va se passer dans le meeting le 24? Oyo Félix Tshisekedi a animé dans Njili Sainte-Thérèse pour la première fois depuis qu'il est président, élu président de l'IDPS. Nous allons voir ce qui va se passer. Est-ce que le meeting est collé comme un lame? Est-ce que va kopanza batu? Parce que tokenda na meeting wana batu balia kuba. Batinda batu kwa take, mais babo sani que wana eza changu. Bamoni lokola ba meeting oyo salema ka bakote mususu Babo sani ke eza changu. Batu bakufa parce que batu babeta mana ndenge moko akosakana te. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que meeting est kosalé? Est-ce que meeting il y a rassemblement kosalé? Est-ce que meeting il y a ensemble kosalim? Donc ce sont là les questions qu'on se pose. Dès lors que le mouvement a sensibilisé, il y a quoi implanter, il y a quoi requinquer base, exacté pour les uns, comment on va aller aux élections? Et puis qu'aux élections, voilà bande konangay. Nalinga kato solo la mamu kendengwana. Bobo Sanate rencontre Nabino à état généraux de la société civile et de la diaspora congolaise. Et comme ça, les man à Bruxelles, na date le 26, le 27, le 28 de ce mois. Bon, il y a Ebele, il y en a qui vont venir du Congo. Mais nous, on est empêchés compte tenu de notre statut actuel. Il y a bateau basé la liberté provisoire. On n'est pas autorisé de sortir le pays, d'arriver. Il y a place Moussoussou. Il y a quoi abandonner certaines questions. Toza penza na droit à Kosala Yangote. Et nous vous invitons. Bandeko, oyo baza intéressé. Oyo lingi ba se retrouver pour na Kosala bloc ensemble. Yango totuna tokomi wapi parce que to bandandenge wana. Même dans la diaspora bloc. Batou Bazui vraiment à cœur la situation de leur pays. Après, Babungi. Finalement, qui a gagné? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Adresse na Bruxelles, yango wana bakotie la bino ndenge boko mona wana na programme ndenge zalili. Les états généraux de la société civile et de la diaspora congolaise. Merci bande kolongai. Tomonani peto kokuta na kaka parce que za musala biso na bino to sala contrat. Tomona. Yo moto swingo lu ya koyoka nsembo yo. 2018 pesa melio. Rite tambwe swa josulu wasuneli na luwasu moya domine la Yesu. Simba nga Jezi, simba nga nkolo simba nga papa, simba nga Jehova.
bako bafandelinga na kobala te. Simba nga papa, simba nga jova, simba nga kolo simba nga yaya. Simba na koya te, papa nga na koya te. Banguna basangani liboke po babomanga. Baninga bazobala nga na zobala te. Baninga babota nga na zobota te. Baninga bazobika nga na zobika te. Babela Yesu babela babela Yesu babela Yesu babela Yesu babela Yesu bakoma na mbongo babela Yesu babela Yesu bazwami kanda babela Yesu ale tango bakomi na mbongo bazini kanda bakimi Yesu bawanga ni Yesu yo Luka 17:11-19 banimi entere okotikala na sonie babela Yesu babela Yesu babela Yesu babela Yesu kaka moko nde moto azongaki alingaka bao bazongela kani babela Yesu babota mapasa babela Yesu ale tango baki nyonso babuti mapasa bakimi Yesu yo bawanga ni Yesu yo oyo bazongelaka ye ekokomi bato ya mabaye eboyaki netere kotikala na soni ye azali bolingo alingaka baoyo bayaka epa na ye benda frere oyo alingaka kobondela te benda papa oyo alingaka kosambela te tokobenda benda libala na yo benda mosala na yo ale benda benda frere oyo alingaka kosambela te benda mama oyo alingi makambo ya Nzambe te tokobenda benda Nanga kati muziki bien bije kitoko boyeko. Isa kitoko to bandela ko. papa ngai na banda koyemba Obanda koyemba isa mabete kuyembela Nzambe mwana na. te papa miziki ote miziki wana Miziki nini lisusu? kasi miziki obaliaka bato te oyo bazalaka ebele wana baliaka bato oyo miziki ya butu ya mbutu oyo balianaka bango na bango te vienga diosi mwana Nzambe alobaka bongo te tobenda bango kati na nkolo mpo soki moko abongwani na lole eza feti tobenda bango na kati na nkolo eza bien petit loko obimisi bango na mkwasa